Très bien, merci, fidèles téléspectateurs, les abonnés de Franc Commun TV. Nous sommes sur www.francommun.com, votre chaîne d'information. Tika topesa merci Nanzambe Oabate la Rabiso, merci Nanzambe Oabapesa Biso Mikolo. Pour la biso de la topesa la bino d'information. Je dis merci à maman Nana Momba, la maman des orphelins. Anthony Kage, le président de la Cibelle Équateur, mon frère Mbandara, ma mère. Le coordonnateur le plus célèbre, Jean-Marie Mouamoulanga. Le président de la ville, province de Kinshasa, Jean-Louis Lopete. Clin d'œil à vous, mon Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité. Nous allons parler bien sûr de l'actualité de la République démocratique du Congo et de la politique de la province de l'Équateur en particulier. Mbote Ndeko. Oui, Mbote Ndeko journaliste. Soroko se présenter, bateau bakotala biso baye bayo soko zalina. Merci beaucoup. Je crois que Bélé Bayebi, ils en a Poto, ils en ont Kin, ils en a partout, ils en même dans la province d'Ambandara Place Rosa Moussala Bayebi. C'est l'un des anciens. Il y a Moussala un métier de journalisme, c'est Mike Mikalongango. Mon akema liso likolo ya liso. Donc tout souvenons de la qualité. Bien, merci Mikalongango. Moi akema liso likolo ya liso. Yende toko lobela bino penza lelo. Makamoma ko le kanamboka Équateur. Mikalongango so to côté vraiment santé à Équateur exactement pour le. Non, mais province ça bien. Équateur tout ça bien. Même ceux qui battent au Maroboya, mais ça bien parce que s'il n'y a pas de tuerie, s'il n'y a pas de criminalité qui se passe à chaque instant, le roi n'a pas dit comme ça. La ville est calme. Mais ça bien. La police a aussi un coup de chapeau, na colonel Guilhem, na maîtrise. Il y a sécurité à la population bien ailleurs, parce qu'il ne manque pas quelques zones de turbulences quand on est comme même en général, Équateur, ville, Yambanda, Capé, province Équateur, ils allient bien. Ils allient bien. Ce qui est là, Batubaza commis Tungisa, dans l'actualité, ils allient par rapport à la rentrée parlementaire, au Salma qui est 30, au Bandeko, qui va alors que la police est ça qui nous a maîtriser la population. Il y a pour maîtriser les bandits. Puisque M. Bouka, le président, l'honorable du bureau, il y a un bureau sortant, autour de bon, puisque c'est ça. Il y a qui accompagné dans quelques bandits. Il faut ça pas bandits, puisque vous avez une invitation pour que vous soyez ensemble. Et puis comment vous avez une il y a Mabanga, il y a Bosimba Nzete, on a même la vidéo, la image, comment Baza Kouaka Mabanga, la police Mabanga. Et ils avaient comme ambition d'aller faire quoi dans le MISIC. Ils n'avaient pas des invitations, ils n'étaient pas invités, sauf le président lui-même, à cause d'une invitation, parce qu'il y a député Bazalaka une invitation générale. Il est porté à la connaissance de tous les honorables députés de prendre part à la séance plénière, par exemple, qui aura lié tant. Mais pour le reste, ils ont gouverné à l'invitation. Ils ont la bourgmestre, la maire de la ville, arrivé des honorables députés, gouverneurs de province, ministres provinciaux, membres du cabinet, tout. Les bourgmestres de Wangata, de Mbandaka, de tant. Ce que vous avez voté, vous avez banda. Mais balobi. Mon Mikalongango balobi population qui accompagner molobeli na bango oyo buka nde bobo gouverneur atindi ba tirer sur population bato bakufi ebele ba blessé, n'en parlons même pas. Équateur vraiment dans ce qui est dans histoire, il y a malamu, il y a période, il y a gouvernance, il y a autorité provinciaux, c'est que dans l'histoire, il y a pour diriger la période, il y a gouverneur Bobo. Tu es bien vérité. Tu es bien important. Tu vas vivre dans calme, tu vas vivre dans paix. C'est que mon jour a un problème.
wana na gouverneur akoloba mais so za pona oti ya province oti ya ba population wana za population te wana ezali ba partisans ce sont des membres d'un parti politique bien déterminé bien connu so moni wana za bande ko ADH pour ne pas marcher les mots wana zo mona na bande ko na kotanga memba ko mona mona yebi bango elongi moko wana yebi ke et puis na sima nango le mineur donc tant on va dire au moins on ça la émission si maintenant ils ont ba menace ba menace na ba téléphone na ba message oui parce qu'on va et pas ya ba ancien dignitaire ou va diriger Équateur tant on va yebisa mika aza mobali sabeinga aza la mobali vina yo eza sumulaite et vous croyez que yo ne ko ma ba ko monter et vous croyez que yo ko ba Dieu ko nzambe non mais gouverneur pour bazo fingaye matin midi soir oyoki ata mutu moko ta relation message que gouverneur pour ba pomelier to kotala ngana yo et d'ailleurs ne bato ba finga gouverneur bobo so ka zuka téléphone siko ya bengi gouverneur bobo koyamba akoyamba na téléphone si faut même ko kabela ye parce qu'il est comme ça moi mboka mika longo to ko ka bato ba ko lobate gouverneur bobo akozonga Équateur na ninga kina sisa bo ndeko nanga journaliste pardon bato bakufa te bandeko o bazona nation na poto na monde entier à travers émission les chers internautes boye ba ki na Équateur muto akufa te na mona li to même ngope akufa te na zemi kolongwa pa moi si moko boze mpe longwa te masa soane beta juste pour na panza ba manifestant et ça là même pas 15 minutes 5 minutes c'est beaucoup tant pour na panza parce que la police a une démission il y a ko remettre de l'ordre et puis il y a ko tia ordre ko tia ordre lingelo baké mobulu ebimaki ta ba prévenir mobulu ebimate batie ta musomona ka ba marche ya ba lamuka ba marche zo salima obiso moko to ba tuna to lekara ba période ba marche to bi comment ça se passe le chef de l'état aza mutu ya abotama na famille ya opposition oya s'opposa pour la démocratie en mboka na biso Fati Béton ba président na biso donc c'est que régime ya kobangisa batu na marche on est à régime oyo te lelo soko epsi président Félix ke bato basaki marche na mbandaka po balingi gouverneur ta ono normal nous sommes dans un état de droit mutu na mutu azana penser na ye mais dire que tout le monde somona marche ya mbandaka mobimba to Kinshasa bo marche ya Kinshasa mobimba ezaka ta mino bo sala marche ya lamuka bato yi depese bazana ba normal ya union sacrée bazali tango ba mususu bato ya MLC bazali bo sala bato ya INC bazali bino pe na mbanda ta bo sala marche na bino ya ki ADH bolobi mbanda mo non so ke na zando zo sa so ke na pharmacie efungwami baba ezali bana bake classe yo lo bandeke biso na groupe na biso ya parti na biso to boyi tango yo boyi gouverneur bo menga mi kana lingi po nga lingi na ngai na lingi mais peuple la ko lo baje peuple nga na peuple te nga na peuple munene wepi nga na peuple munene oui to tena bena na niveau nanu ya industrie ya idéologie po eza émission ya idéologie faut expliquer batu nanu ke nga mika ona so lo boy naza na popularité ya blague te na côté le bar ba ko be mo pe faire le roi ya Équateur mais non bango ba yebi histoire 2006 faut to betango 2006 muto le lozo loba tala 2006 pour Jean-Claude Bayenda yebana c'est moi Mika Longango à travers mon émission Polele Jean-Claude Bayende ouais gouverneur ex-gouverneur il sait très bien c'est mon beau-frère ah oui bah moi si naya obe nga papa lek vouloir ou pas je m'en fous tant moi zaki na pouvoir nga yo na zaka nani tant on est gouverneur nga zaki na salaka na musalate mais obundana ya ensemble na bandande ko kunda na banda ko fula nga Polele 2006 na roboya yebsanga émission moko ezalaka liboso oyo banda ko lobaka personne et j'étais l'unique directeur premier directeur de la chaîne privée si wana biso to wana na ba collège vous voyez vous avez ba collège tozo kayo nazo vibrer Mika Longango mwana mais ngasko na lobi bobo balingi ye na bato ebele d'abord ye moko engagé pas moins de 1000 personnes on appelle ça ba observatoire na ba population ce sont des Rwandais 1000 personnes yo engagé bango tout le monde na makambo gouvernement to tcheka kana nous gadi bob gadi tokena ba attribut zona bobo cash tokena ba gadi tokena ba activité na minene bato ba sala ba construction parce que si maison wana o bazo loba nana sala ka azanya au gouverneur te bambo hôpital général réhabilitation de cet hôpital pardon c'est lui
toqué na ba maman balako beaucoup de choses, beaucoup de réalisations. Chambre froide, l'unique chambre froide au bana mbanda ba liaka Thompson na Piodi. C'est lui. Wana avant comment? Avant, il y a qui gouverneur nous, na qui gouverneur au sas comme l'État, le au sas ko chambre, au sas ko morgue moderne. Azo ça. Azo ça la maman balako. Ah bon. Mais oui. Parce que boya pourquoi? Mwana mboka mikalonga nguto koti siko penda na actualité o bana mboka partout dans le monde ba ko dire là. Oyo Chimène Biké la patronne Niglette Impata Clédé à vous on a ba masami balé ba kabwana raté mwana nkema balobi siko ba ko tuna balobi likamo ya des bureaux d'âge et comme na niveau nini ou bien situation la ngo ezani. Bon makambo yo il faut pas y avoir que crise dans la assemblée na biso ya assemblée provinciale ya Équateur. Crise des ana gouverneur. Non. Crise des alaka interne donc aux interne. C'est entre les députés entre et selon aussi règlement intérieur na bango. Au balobi ceux qui vont moni président na ça malamu te ko ça il y a pétition. Et dans cette pétition né au président à perdre qualité na ya président il y a assemblée. Et c'est comme ça que Nambanda Kanabina Biso, le président de l'Assemblée provinciale, le roi de Télémé en commençant par le VPM, le ministre national et intérieur, et la sécurité, victime de député. Parce que il y a tout ça la crise, les lois qui va dissoudre l'Assemblée, les députés vont chômer. Moussa n'a pas ici, mandat n'a pas ici. Il y a un papa comme un problème. Il y a pétition. Le rôle il y a pétition. Le président de l'Assemblée a causé la team pour l'examen à pétition. Alors comme le bureau d'âge et Zali Kotam Marie Molé plus qu'Azali le plus âgé. À un âge où est mérité selon. Mais la question on a balobi maman Marie wana Molebo. Yé azamu ezali mutuaza mokolo na ye na kati ensemble azali pona ni ba buino bo. Non. Mutuaza qui ceux qui vont qui sans problème, sans préjudice, moko azali na ba poursuite et il y a que ça l'honorable l'honorable Oya ADH. Honorable Paul Loma. Mais comme lui a perdre qualité na ya député. A quoi jamais qu'au siéger. Et Gozala non député à siéger. Donc il y a long pour la cour déjà et ont ça qui honorable belé. N'a pas fonctionné. Moi il y a long way. Donc à toujours le bawa honorable Paul Loma c'est mon vieux que je respecte. Vous n'avez vu tout 2006 hein. Tu as parlé de bagarre en 2006 quand on a honorable Paul Loma sur émission pour les on a na ex-gouverneur Baende, on a zoyamba bango, au moins on va kangi, bazo crapsona ba invitation, ba convocation, tozo kima, tozo vivre en clandestinité, yé pas na katia combat. C'est mon vieux. Na l'intérêt mo roté na oya na tepi na finga mutu. Na ya pena na bi, siko ko finga za ne ba bi yo voyou, ko finga za imbécile, ko finga za voleur. Ah tolo mo finga te, ah tozo lo bande, notre vieux, mon grand frère que je respecte Jean-Claude Baende, azala gouverneur, le quoi tiki gouverneur à côté de Sika, Atika Bomondisa ye. Nazo lo babongo parce que j'ai des preuves. Oyo bazo solo na mutu, pe alobi ke nazo bondisa gouverneur Bobo na kobomba maté. Et j'assume mes mots. Ah to linga ba vérité mingi, il faut que le baka. C'est ce que j'ai dit. On habité Boeza Mabé. Nzamba nzamba ya batu nyonso. Dieu des orphelins. Faut ko ba biso le tout ça ba orphelin. Mais mutu mo yebi valeur na biso boye, neti ulutu Bobo a une valeur ya bana bitike. Aza ko bikisa bato belé. Oya na difficulté na yo, oko finga ye. Nous avons des témoignages. Na ba bagarre ba début ba bagarre biso zaka pena gouverneur boboté. Mais après tu ko se saisir. Moi j'étais à Kinshasa. Na bandi ko lobele na ke même pamba na kana hôtel ke teoza ba erreur. Gouverneur aza bi ebelé ba loba ki ko loba kana ye. Lelo akoya ma mutu nyonso. Ce qui est pour mais c'est pour l'intérêt général. C'est quoi crise la crise wana bureau d'âge ils ont continué musana. Tout ça na Kinshasa consultation de salema. Ba monique bureau d'âge na bureau ya président Buka faut pas le club en consensus. Donc on va fonder autour d'une même table. Na stade wana aussi ko.
les stade, les députés, bango moko, les gouverneurs, puisque nous avons 3 pouvoirs au sur la classe: pouvoir exécutif, pouvoir législatif, na pouvoir judiciaire. Et pouvoir mon côté, il y a pouvoir de l'ingérence. Le gouverneur, il est le père de la province, mais par rapport à l'Assemblée première institution. Mais ce qui ne pas la première institution, bon, deuxième institution exécutive, premier ministre en Katini. Et ça, il y a des plus que est-ce que le gouverneur a la police tirait sur les gens. Gouverneur, un chrétien. Et nous avons moins la chance d'avoir en tête de notre province un gouverneur pasteur. Quelqu'un qui sait pardonner les gens. Abombara kandaté. Negonanga abika kana mutu nyoso normal. Tala ba conseiller makamba to kufi. Batu bakiti à ministère intérieur mutu mo akufité. Et ça dit makamba ensemble, le ko ba olo kila bango solution. Marie Molebo akende ko continuer. Ce qui est sili baleki na pétition. Ce qui ba sali vote ya pétition et que président Boukala majoritaire ninga zaliwana. Akuzunga ka président, est-ce que on a problème? Donc bana baimboka ou bien bato ba kolanda biso ba retenir que maman Marie Molebo akuzonga nano akuzonga la vote à pétition ce qui faut réussir article président nangwende na koy atuka koy article député avantage ku tana ngoza ke ala député provincial. OK. Ce ka kulongwe na bureau au bureau na mutabanda ki présenté. Yobi bonga na baleka ebele ba papa na biso na histoire ya démocratie Équateur biso ne tout ça il va ndeko ne ba na poto bona émission oyo. So on a besoin de makambo Équateur botu na biso to bandi na Équateur on a premier gouverneur ya après 1+4 José Makila gouverneur baende tant tozo kende babolamba tozo kende papa ko ya Gialo que son âme repose en paix et il peut to tant aujourd'hui pasteur Bobo tozanaï et c'est comme si vous avez ko lekate yo leki uninga leki mutu akotika na pouvoir libela za te pouvoir lelo yozwi lobi ngana ke bayemba na mokila tura turu lelo ya yo lobi ya moninga o mama c'est ça la chanteur voilà on a belle voix on va revenir à nous les Mika toyoki balobi président premier ministre Sama Lukonde azalaki na réunion na 26 gouverneurs ya ba province nyonso. Mais il y a un problème c'est Équateur, il y a un vice-gouverneur qui a participé à la réunion. Et là, il y a au moins une fois Équateur. Il y a un peu de internet. Petit nango zomona bango siko na kini bango na bazo telengana mais au moins na internet au lieu ya mbongo na ye asombata dendo a préféré abana ko komaka n'importe quoi. Gouverneur biso za ko accompagner ye. Gouverneur à côté, il y a un gouverneur n'a pas de problème. Vice-gouverneur, c'est à comprendre qu'il faut assumer à Kouloutunaï. Alors, si on a un problème, le gouverneur n'a pas de à côté, nous avons un gouverneur. Vaccin, gouverneur, on compte ce gouverneur n'a pas de problème. Gouverneur, on doit compter papa. Vice-té, vice n'a âge, on a un polo. Mais le pouvoir, c'est mon chef. Donc, le vice-gouverneur, à reconnaître ce que Kulutu, papa, yaya, oya benda qui na liste. Bangai ne ba soma nya bango. Au sein intérim. On a mal à comprendre. Timbeli Poul, est-ce que vous avez il a compris que tu connais la réalité en gouverneur dans le Cameroun. Commandant président de la République dit na aussi pour ça na ministère intérieur. Ce que tu vois papa. C'est un problème. Mais ce qui va tout bakufaki, il faut nazala mutali. Bon mato que ce soit pour les gars, il va profiter. Moi na mboka Mika Longaou, tozo kaiti bazolo babalobi gouverneur Bobo Loko, azal union secrétaire yende ko bata ma parasol parce que akimi mbula bata maman na parapluie. Moi na mboka Chadari monta poussière lobi bata mana pour battre la moi ngwende. Entre autres azana no président fédéral et APPRD Équateur. Batika vient na Chadari calme place afandi alo bane sur na télévision te. Bani ngosomanya ngabo mo potika osomanya batu. Potika vie place afandi wana honorable azaka mutu munene na mboko oyo. Oya ye mandat salaki alobaki pe ekoki. Comment on retire na makambwana basukuma un gouverneur de province. Tabatu bazo ba pouvoir te. Si le loyo Bobo Loko mutazo futa loyer ya le baza loyer ma futa
loyer mafuta wapi siège wana bati balongola PPRD batika okosela siko nani aza vraiment président fédéral intérimaire c'est Joël Ilangila il y a une union secrète toyokaki azoloba lobi yeli bango de union secrète nani union secrète Ilangila kutani na union secrète wa ya kutani ayebi na ndenge union secrète na mutu na makolo nango eza biso nga aza porte-parole à union secrète pour votre information na comité ou ezosalema organisation interne ya province nga nazali porte-parole ya union secrète donc so basali makambo na côté média na côté koloba c'est moi notre président c'est le gouverneur ya Équateur oya soutenaka biso oya soutenaka et les actions ya parti au pouvoir avec au parti ya mokonzi ya mboka anniversaire boy likambo boy likambo moi je suis membre de l'IDPS et cadre na fédération comme porte-parole donc oya mbisiko ndé combattant donc il faut les questions que ngap na combattant la qui ça qui combattant na combattant na carte OK na carte tozawa tozana ba Dominique tozana président ya Ligue des jeunes ya IDPS Équateur 1 tozana vice-président tozana tout bayaki pour ma force du progrès et biso toza lelo tant to le kaboy to défendre combo ya bendele apparemment Équateur na IDPS na Équateur communauté mi balé côté kuna ba koloba biso ba merci no abino bataité merci IDPS ezali kaka moko ezali kotambo na mona mboka Claude Mbongo azali ministre pour vous dire que IDPS pardon Union Sacrée à gouverneur Bobo Zaya solo azana ba ministre ya IDPS azana ba ministre ya MLC azana ba ministre ya parti nyonso ezana kati ya Union Sacrée malgré que zaka 10 ministères en dehors de ça apesi misala na bandeko ko zu ministère te ozibo IDPS ezana commune ya Wangata bougumestre ya commune ya Wangata c'est l'IDPS so que côté ya IDPS Wangata deux ministères bongo siko basala raboni sotana no ka wana OK kuna ngambo mususu okuta AVC ezana commune de Mbandaka mona ya parti ya excellence Didier Bidini basala raboni parti ya mona mboka Charman Baimoto Gombo azana ba ministre na ina banda ya place nyante sika mo ba bi yende mo doit ko vraiment province Équateur mais il y a azana sur la province Équateur c'est kabwana tikela be tribalisme o muto ko bakali kamwana bakangi oya ko prononcer discours autour ba siko mais comment maki na ba réseaux sociaux mais ba ko kanga batu wana président de la République alobi oya ko ba tribalisme bakangi Congolais nyonso soko kina katango ya Congolais bakotanga mwana moka kilwando bakotanga Charman bakotanga ka bato otanga bakando babanga no chef de l'état réseau wana ka réseau mona ka baso finga même mokonza mboka toyebi bango bakanga bango ne to bandi siko to banda ko kanga bango to banda ko dénoncer to yiba na yebi ke bozolanda boye ba bini musu simba ko finga ka bakonzi ba okanga bino soko na discours o mokonza mboka otoloba awa te na yebisa bino lo bibo o ba kozwe na discours identitaire ya tribalisme ba okangaye o banda koloba makambo ya ba province o banda lo bakangi yo ba bino ko banga batu te batu ba osala histoire ya mboka bandino na mona mboka Jean-Pierre Bemba yo sa le Charman ya za pona Congo za rasu pona ba province te la za ye baka ba batu ba bango ba sa ba icône Jean-Pierre Bemba aza su moto ba province est-ce que moto loko excellence Guy Loano aza moto ba province pour moto loko la Guy Loano lelo excellence monsieur le ministre aménagement du territoire il to kotia kana mambo ba province to kotia sino ba province ya ko bi province ya ba Congo nyonso auti na gwado ko sa nya maréchal na banseliao na Kinshasa ao akende na ba province bo akende na Nord Kivu après Nirangongo est-ce que moto wana kota yona no kena même ko sala même pas action na Nyarungabu est-ce que yo to so mona ta ba action ba ndeko na bino ba so tanga batu akenda ata na mboko eza na bandu ndo wa pamba non maintenant moto azo risque Nirangongo esili akiti na volcan atali bande ko assister bango na misolo pe na makomebele comment yo ko tanga na mambo ba régionalisme et le président de la République Fachi Beton alobaki o ba ko yoka ina ba discours ya tribalisme ndeko nanga OK siko mona mboka meka ngango nani vraiment azana sima makambo nyonso yo ko tia crise na kata Équateur baza ebele yango baza mukie ebele na sens ni mingi wana ezali bandeko na biso o bazolinga bakoma ba gouverneur soki bazolinga balongola gouverneur na biso peuple quand je dis biso dans le sens il y a population o ezali aimer le père des orphelins ezaka nzambe mais ye atala pe ba o yaye
o ba tala kana yebo ba tsola ndeko mboyo aliya ko ma gouverneur moi si naye vice gouverneur papa yo mona mobali gouverneur moi si vice gouverneur oh namboka nyango salima blo andengma moi si aliya ko ma vice gouverneur mobali gouverneur ale bangonde baza ko zoka ba mbongo ba pesa ka bat alors ndeko mboyo wana za député provincial mais à perdre qualité na pour kazali pe quelque part pour occuper fonction munene il a perdre mais aliya ko ma gouverneur ce qui a commis gouverneur c'est que PPRD et Botoli Bongana gouverneur Équateur. Biso Olinga PKT Bangazonga gouverneur Équateur. Hein? Donc biso to linga kaka non bongo biso ITPS. Tout ça na ba to ngana ko ma gouverneur te. Pourquoi ka yoko batika gouverneur bo. Gouverneur bo bazana union sacrée, gouverneur bo bazana confiance ya ba membre union sacrée, azana confiance ya biso ba combattant Batika ye a continué mandat ah c'est l'eau rebelle appelé si Mwinda to pela ba batika ran est c'est un gouverneur pour bazoka pouvoir mbanda ke bando pela Mwinda ba benga ngo sidima éclairage public ko eza ko pela lelo gouverneur a hérité quand on a non mona mboka bolamba sala kana veni était là a silisi akei ko bo ba éclairer ba terre nyonso morgue ya ngwani Salem ye wana azongisi résidence officielle na Lexi bâtiment administratif Zosco va venir Bonsomi Ipeco azokota na ba venir on les a mis salate abongisi national numéro 1 ko banda mbanda kati biko ekende tiyo ya Kinshasa na mbongo ni bato wana ko baluko azokufa gouverneur beaucoup président assemblée confirma qui alobi le bilan de notre gouverneur Bobo Boloko est largement positif. Voilà. Merci beaucoup, mon ami Kamika. Bolinga ça, on a fabriqué bat. De comme pour ma cochité à plachito pour souka penda, lilo banayo et pas ya konzi ya mboka et le message fort. Lilo bananga pas konzi ya liboso ba yeba ke Équateur ya bato lokuta batondi ebele. So au moins ni kambo Équateur il faut beaucoup de réserves pas pour exécuter. Pour lokuta ndene Équateur, on dirait ça tanazaka moto Équateur na éviter. Lokuta. Donc ce que ici Équateur ndako ezeki avant pour exécuter réserve. C'est le Équateur boy réserve pour vérifier pour exécuter les chef de l'État. Si chef de l'État soit décision, il y a une enquête. Fait perdre les camps. À qui ne vous n'a pas profité. Tomi na mission monde ndenge tomi ba to lokuta do Équateur beaucoup de réserves. Équateur balingi na bango gouverneur, motumo wa okedetio gouverneur azongi ba ko ba mabanga ba ko beta e perso bo mona ke vous la chaleureuse. Moi j'ai même ma mère coupée. S'il faut même me lapider que ce gars gouverneur a quitté pour mon qualité na oya pena na koti ko changa na martyr pour mon qualité na bon mon ate population ben ngande ya zonga mbang po to ni conférence de gouverneur ça le ba kita ko conférence de gouverneur ya bo kita na caméra na yo le roi déjà aux déjà impliqué na kata dossier tant on te faut gouverneur de province azwa bino bo kita na mbanda ka bo ya ko sa population ko ezoleka donc il faut bo kita na gouverneur tant a raison. Merci beaucoup Malambo Kamika Longango. Ozala maloba continuer maloba na le niveau illustré biloko nyonso ba sentir yango ba mona ndenge bazolo ba bilan ya gouverneur positif ba mona ndenge bazo senga président ya république na première dambaya conférence de gouverneur yo moko tira batu ba mona yango na misu population wana ebeline bazo yemba koleka kuto ya bango oya bango na bato ibora bakiti bakunyi bato parti pour pesa ma 10 000 ba ina ibora boko très populaire ngamu otala ba image ngamo kuna za bo na tige na tondi saka nga na tondi saka na bo na koti bo plein bonga ce qu'on a si ma gouverneur bo na lingi pour na ba œuvre na témoigner ce que yo to ata na 3 personnes to boy est-ce qu'il y a un sens voilà moi le bananga ce moi mbote ka sala bien oui mbote me sala bien mbote me sala bien na pesa na mbote na ba diaspora nyoso hein bana poto pesa ni wa mbote na pesa bana mbanda ka mbote bébé nanga hein mona suka azora na penga po na yebi na mincho ba kutila internet bébé béni et nazo sabino très bientôt radio télé béni ezo sali mangambanda radio télé béni ezo na mu pepe ah ngai radio télé béni et ya ko ma ba chaîne na bino mike na Front Commun TV to ba no beta bino sikoyo ba chaîne na bino mike wana to finango bo regretter. Voilà, moi, quand je suis impression de voir Front Commun. Na les Front Commun, vraiment Front Commun, vous avez un peu de temps, tant que tous les cas. Tant que tous les cas, maintenant Front Commun. Front Commun, nous sommes ensemble pour le développement de l'Olanda, on peut bien. Vous avez des actualités, cliquez, on nous a bloqué qui top.
hein talaka ba qualité mon anke maleli liso likolo ya liso. Merci beaucoup moi nanke maleli moi nanke matopesi yo boma botondi mingi pe merci na ndemo ya bibiso na isika kitoko boye tika kitoko botondi. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes juste à la fin de cette émission. Je dis merci à Françoise Saolo, la maman de Prépina, là où repose le cœur du boss. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Merci à Odon Likoko, l'artiste complet de la machine de Soumamagina Donis Milanga. Rodrigue Ilema, Nganabino Tokutani, à la prochaine fois. Bye.